Moi, na mobali moi salité, le roi Sankara de Kunta. Na ba mususu wana tchoko. Ouais, ba fabriquer le roi Fufu. Gims azaki maître en cérémonie parce que aza artiste international. Aza congolais mais musique na yeza international. Oyo saki abinisa koleka bango nyonso. Jibem piana papa chéri. Malgré toi, Bouddha qui Zakari na niveau mo ya liwa. Mais Jiba Zaki moral nezaki likolo. So tali même balance na ye o ya utiliser ki Jiba salaki balance te. Mbal munoko munene. Alonga ba meshi wana komona ndeni ma kwanza ezala mutuna ye. Non, so tali pena na beauté pena boy. Ba telemisi Zakari. Sankara de Kunta ba ponio. Moi mbali moko faible likatelemba. Ozaki a fongola na sima. Liboso. Mbali ozaki a divorcé 4 fois. Basi bazo kimai 4 fois. Basi bazo comprendre que oui, neza wana azaya ko lemba liboso so aya net mo sa Sankara de Kunta na ko sepelise joli ki toka pesinga la mbongo. Aoke goût. Awe esenga mlaki makama mashe mumenu. Toko liali ya bango po ezama mpe ya tour na biso. To sepela nanu. Po we ansona arenyaki petro période ya Kabila. Amona lwa ndege ye nanu. Biso petro renye nanu. We ralinga ya na Dubai babo pese po niveau memaka ngulu. Est-ce que Elliot Bondombe a tiré na Canada pour niveau ngulu o wera mima na poto na église ma pata bandimi bayaka te po na nini tellement asa ko injurier batu ba moni que oui ma passer les lokuta kuna so okeka okuta ka ba protocole Jésus de Nias mutasala wera ye wana yeba te wera faux chanteur numéro 1 na Congo faux ngam na lobiamu aya okanisanga na bezo wera bezo pena wera kanisangari so aza mobala sala 9 mois libuma mama bango ye leader ayeba na ba politiciens ba batutu akanisanga nanu. Bonsoir, bonjour à tous nos fidèles qui nous aiment beaucoup. Moi aussi je vous aime. Soyez toujours branchés car on est Naïf Sarabino, na Vision IT Télévision. Bonsoir à tout le monde qui m'aime beaucoup. Bonsoir, Nabatunion sur ma pesa ngaba conseil. Car boibi actualité. Automessa la kolobela boibi ezole kana Kinshasa. Kinshasa Makambo. Pour commencer, je vais dire d'abord un grand merci à mon boss, mon patron, Papa Iti Kasaya. Depuis France, bonsoir papa, bonsoir aussi à Cédric Kalemba, Misapia, Tatanzame, Aigle, à Cédric Kalemba, toujours même moral, Nabo Sanité, bébé Chico, mannequin à Paris, actualité, na sur bon monique la zanga pour côté, na plateau nangai, na Zali Bongo, na BG Manda, troisième personnalité, na Lingala facile, au Boébé Kambami Bongo, na Messi Zakari Baba Baswe, les lots Robeta Masolo, Eza Koleka. Naba Maebisi, bonsoir BG Manda. Bonsoir maman. Na CP Koyama encore une fois na plateau nanga. Merci beaucoup. Yako présenter Zate na Sirba na poto bana partout boyebi nani oyo tozana affaire lelo na plateau na biso na roke na peu vite BG Manda to monaki actualité à Dubaï, histoire à Dubaï neni neleki to moni ba invité ba maître Gims to moni ba papa la msonyo Kalongo ba innocent Jibem piana na innocent voire même pona yo si bango juste kaka pour bango de faki ba représenter RDC ton nene. Mais ça la sélection. Na ndenge ya ko représenter ça peut normal parce que c'est une journée culturelle, journée oyo pour na ba congolais. On a sa culture ya Congo. En tant qu'ambassadeur culturel, fallait d'abord Gimsa Zala en tant qu'ambassadeur culturel et puis
Nyoka Longo, JB Mpiana, Inosbi, ainsi de suite. Donc, c'est normal de ba prestaki pour na bango. Juste au cas bateau ba ben cette invitation karawana dans ba muséum soso baza représenter. Bon, en réalité, les kamoya programme il y a ko ben sa ba musicien. Et talaki ni Zakari, pour Zakara zaki ka maître ya cérémonie. Maître ya cérémonie, c'est-à-dire que na niveau il y a présentation, il y a cérémonie, yende mutabandoko gérer yango. Mais na niveau il y a organisation zaki yeti. Parce que net caché Jibazwaki. Zakara habité soki Jibazwaki 20 000, bien 50 000, bien 100 000. Zaiko Oazwaki. Zakara est bien noté. Donc, bah caché organisateur. Non, il faut tout le bango bien. Pour projet wana Zakara zaki na quantité aye ko kota tant que comme makamba culture. Il y a moi qui maître la cérémonie. Mais les kamoya ba musicien. Oyezaki ba mission ba sélectionner qui Zakara zaki ni de près ni de loin. Donc c'est-à-dire makamwane taliété. So ezaki pe wera yaki alinga présenter parce que musala na yezaki wana. Yango to mon tema azalaki maître. Ba mwanza ndelo ngana on se plater ba mwanza ona moni tambo na ba internet. Na mwana mobali mwa salité lokwa sankara de kunta. Na ba mususu wana chechoko bonga omoni nga pena ndoza bonazanga naturel pembe pena ndio ya kubotama. Mama biso ya pembe koko na biso mobali wa boti mama pembe. Na bota mwana ya pembe ngande na boyi nana bana ni balé béni na grâce donc béni aza choko pour maman na yaza mwindu mais grâce à pembe chéron peno sandi na mwa mbali pina pembe tina kati c'est-à-dire que pour na lo nyonso wana eza pour na loba nini eza pour na ko expliquer musenzi ya Sankara de Kunta na mwa mbali mo pede mususu le roi yoranga inanu yoranga ipona nazana méchant zelana nana méchant au sakanati po basenzi wana le roi la soibe oh na habité akata ku classe informatique comme les amana ni wa banonsa émission zamba zamba musenzi wana aleki na TV pona lobaki Zakari mutalongoli alongoli Weranson nandeni. Mais oui parce que la maison mais on so bazo le comportement Zakari kolobaki ye mutasala wera. Oh bon ça le kuta. Ye mutasala wera. Ezalo na tuni nanso ezalo kuta. Eza po Zakari mutalobiango. Mais tant on Sankara de Kunta lobi ke ye muta comme ça wera millionnaire. Ba tellement été poani. Ba mona ki ala musendi. Ba on va ko répondre été. Le roi Zakara lobi ke oui ou ye mutasala wera. Mais babosan qui pose Zakara le baké yem ta sala wera bango batali bosu bando finga Zakari ba fingi yenanu réponse ya Zakari ndalo biki oh bilo mo finga ngam na fabrika wera na sala le roi fufu mikolo ya mo omoni mikolo yo niveau elengi nongeza ke wera ba fabrika le roi fufu donc Benjamin da yo poso confirmer alors que niveau fufu ezana elengi pour na fabriquer wera. En tout cas, la poto, la partout, balobi makambo eza chaud. Na sir bo comprendre monsieur bandi mbala moko world pour BG Manda. Azana kanda 30 tantine Fanny Ilumbe, même oral balobi tous a toujours branché na vision IT télévision owapi boko so ba mayebi si BG Manda na moni kande za makasi. Te moni neza confirmer les. Na confirmer bien fufu. To batisi ko to masango ko mungo ya pena po kembi sango fufu ya manyoko peneza ki ya manyoko masango ye po vimbi sango sala na likambo soko le ezom bimba fufu pene sandi mna ke ba bete o mato kita wera so to fabuga le roi fufu ya ngwana bo comploter bo sala que abeta te na pone ndenga sawana wera ndali na sani. Qu'est-ce qui passe parmi les idoles? Bino bossa ba gère. Yomoni Dubaï wana ezaki ke oui ma communauté congolaise kuna. Kuna ezaki ba sangisi ba payer belé. Au mona été même ezala so tali cérémonie wana Zakari aolo balingala ezana fi wana zo présenter en français et puis jeune wana a présenter en anglais. Pour na relaxer que communauté ezaki wana pour na ko sangisa bango. Pour la compréhension, il y a relaxé bango qui culture congolaise.
Donc la communauté au bayaki wana il fallait qu'on s'en sabango, c'est-à-dire langue ezaki misato lingala eza pona ba congolais na ba Brazzaville ta mususu bazaki wana mais anglais eza pona bato ba pays au balobaka anglais français ezaki pona ba français ba pays au balobaka français bazaki wana. C'est pour cela que Gims azaki maître en cérémonie parce que aza artiste international aza congolais mais musique na yeza international. Pour ça que abinisa koleka bango nyonso pour ça ko pa betaki pour la culture congolaise rumba congolaise jibem piana papa chéri malgré toi boudaki Zakari na niveau mo ya liwa donc c'est tout au niveau na édition niveau égé il y a jibé zalaki pour na Zakari donc il fallait Zakari bimel roi zoba a touché bana wenge mais du fait qu'azaki professionnel à ça qui nous ça naïe il y a un moment qui moral nezaki bien mais jiba zaki moral nezaki likolo so otali même balance naïe o ya utiliser qui jiba ça qui balance té jiba a ça a bête musique na balance besoin à mon a jibe nengazo prester du fait que Motorola tamboli tant mon chef d'état lobby que oui na besoin à mon jibe Motorola tamboli par rapport à la sécurité. Tribalisme non. Bon, Zaïko est tribalisme. Inos bieza tribalisme. Est-ce que vous école ya Gims? Gims Azaranani. Papa n'a pas école ni. Ah papa ce jour n'a jamais na wana. Ah moni siko. Donc botika kolongola, bolongola ba équivoque wana ya pamba wana. Comprendre? Wana zaï mara représenter mara culture. Et puis surtout zongi na ba génération au monde que 3e génération 4e génération ba Gims wana bazalo ba transition 5e génération c'est Inosbi pour confirmer avec force et puis on démontrer pourquoi Inosbi est la 5e génération ba musicien le quoi ba Fabrigas ba musicien le quoi ba Fabrigas ba où pas où c'est la transition aujourd'hui Ferrego là c'est la transition. Bango baza transiter ba fali poupa. Baza ba transition. 5e génération c'est Inosbi. Ok d'accord, je demande à l'objet 5e génération et zabongo Inosbi bon ba internaute bino na biso bobi chimelu kinenga lingati pour commenter wala toye bandeni to sala rango pe soro tembe na zongi na likambo ya 3e génération. Omoni pour Bajibé Baya. Bajibé Baya 4e génération. Pour Bajibé Baya, il fallait Victoria Zala. Victoria outi na 3e génération. Oezake Papa Wemba. Papa Wemba outi na Zaïko. C'est la 3e génération. 2e génération c'est Franco. Hein? Aujourd'hui Franco, aujourd'hui vient na biso Taboulay. 1e génération yango ndeza ba Koko Wendo. Wendo Kolosoi. Bango de génération liboso ya musique congolaise, ya rumba congolaise. Tango bandi na bango ozui bango ozui na ba Kale Jeff. Ba Kale Jeff bango ne ba ko bimisa. Ba yena ba Luambo. Ezake 2e génération. Ba Kale Jeff ba transition. Vous comprenez? Tango longo na bango oyena ba Luambo. Après, aux 8 transitions, génération Zaïko, on déplace Seben. Zaïko, on a Seben, Namboka. Tout le monde a Seben, c'est Zaïko. BG mandanga na telemika na likamunani asala nani Zakara lobi ye muta fasona wera lokola fufu oui Sankara de kuta na bandela ngo lisusu tango zo ba fufu obetaka maboko boyi fufu nde faut tango zo ba ke asfasona wa fufu tshaka maboko boyi yango nde lengi bala poto ba belek nango yango wana ngapi nazo marteleka sur ça liko nango Sankara aleki alobi que Zakari Baba soit ba na école na ki Sankara non tout monde ki Zakari Baba soit mais tout monde ki Sankara et format ba Zakari Baba soit na format ba papa politique onani ba papa Azamu Sendi
omoni musenzi tala mbali munoko munene alongola ba meshi wana omona ndeni makwanza ezala mutuna ye omona ndeni ba kolokoto na ba benga oni ba mama palata alongola na basuki wana pongana omoni ngam ti okumsa olina papa libanda pembe tala libanda propre ya nyama pembe cheron ti na kati siko yes ko tala bina kolo bina ma palata. Mais quand même, on dit que Zakari c'est une école à Zakle. Il y a Sankara de Kouta. Sankara de Kouta, pas les gars na TV, Moutali Bosso, Alexei, c'est Zakari. Na veste, il y a Adolphe Dominguez. Pour nous, ça va pire petit. Il y a Boye Baraté, histoire. Yoka, ce qu'on explique, histoire. Adolphe Nénézana Sankara de Kouta. Veste, il y a Bosso, il y a bien. Oh, Alata. À l'école, on a une mission à Zakari. Ils ont Adolphe Dominguez, il y a 98. Ils ont Griff Nini, on a la série, ils ont Nini. Mazatomo, il y a 98. Ndo ya lata. Imagine Zakari comme dans un angle. À l'école RTNC Mbali Bosso. Après Zakara Yamba, Kaloudji, Toutou Kaloudji, une émission. Donc, ils ont Babiloko Oyo, Sankara de Kunta a olo baba bêtise na TV. Yembali boso aleka na TV, ils ont TV à RTNC. Au série wana, tous avez la chaîne moko OZRT. Le long de comment RTNC, mais à l'époque ils avaient OZRT. Vous comprenez? Donc chaîne ali boso ya leka, mutalexé c'est Zakari. Donc on m'a ramené sur le Zakara Bandi TV en 1981, âge de 17 ans. Vous comprenez? Zakara Bandi TV en 1981, Rwanda Tamso Sankara de Kouta na Botamiti. Tant il y a Bandi TV. Ce qu'il y a au l'accent d'Eni. Au Monique Babylone, Wana, Moutouloura, Bolanda, Moutoumora, Azazoba, Mounoro Mouneni. Azam, moi, mon so tali pena na beauté, pena boy, batelemisi Zakari. Sankara de Kouta Baponio. Moi, mbali moro faible, likatelemba. Oezaki a fongola na sima. Liboso kangang. Rosolombo na Brésil, ozo comme Makambo. Na bimba ndenge na boye. Na pena mo bimba moi mobali ozaki asala 9 mois libuma mama na bango ngai BG Manda. Ko Sankara de Kouta ndenge za ona pena so tali pena talaga neza bo moi mobali ozaki a divorcé 4 fois. Basi bazo kimai 4 fois. Mais basi bazo comprendre que oui ndenge za ona azaya ko lemba liboso. So ailleurs, vaut mieux on a préféré Soso. Na préféré Soso. Tout n'a pas basé on a pas ça. Mais ngaso ndena boy. So na za boy. Moi c'est pena hier net moi ça Sankara de Kouta na ko sepelise joli qui toka pesinga la mbongo. A ok goût. A sepeli na niveau moya on s'en a té. Pour na bo pikiri bo kundu bo nzoto mo ngai. Eza ya côté. Et tout le monde pene vandiao. Au santé que mon bali pena za côté le mo bimba. On sait plus qui goût et puis na souka yo mo papa merci zo eloko mo yo o kabolinga o compter pe na wa eloko mo yo pesi mo eloko na ngai na tamboli pe na keiba na basumbi na parler. Ben internaute, il faut comprendre les ambiances, il y a plateau na biso babi BG Manda très fâché. Alors très fâché dans ma réaction à Sankara de Kouta. Ce moment là ça monter pour pas au koko supporter en côté. Il y a moi ça ko silika mais BG Manda makambo zo mo ade o mais ne peut pas procès. Te bango tang ba osala ba éviter que procès koya. Ba Sankara de Kouta ils su insulte. Au moninga nana koti makamba wenga te. Bango baza ko insulter Zakari. Ngape na za ko insulter nan Sankara. Mais tant on ko banda ko insulter Wera. Ngana ko insulter te parce que naza bien éduqué. Ngane na ko informer bino. Niveau Wera to fabriquer le roi fufu. Ali kambo zo swanga. Omoni niveau na ko fabriquer. Tia kokufa. Omoni Zakara sala pa Wera. Wera tia kokufa. Basera wenge 4x4 pena Wera en son même piana. Ya babanda ki pena basera na Zakara zala ki tena. Tamso ebi histoire tezana expliquer aussi goyo. Tuna bango ne bazawana. Tuna bango entreprise le roi Yoshad o ezaki ya Saddam Hussein. Zakara ezaki directeur à production.
On m'a belé ba obeta ma solo ya wenge on a lui même ça ba sankarana munoko munene a obeta li solo ya ebité so tunie tant wenge ba no obeta na réflexe za wapi réflexe za na ozone on m'a pas comme DGC et comme clinique et ça na boîte moko ça na C wana ndi ba no benga en réflexe le réflexe o ezaki Saddam soit on a besoin à se détendre ba jibe ba yebi po wana ba no ya 23h 23h ba estimé kiti ba okotsa on a réflexe na porte moi muki bo entrer nango côté mitu ke bande za série wana po nga mo na zone na mo na gitambo me mo na zone avenue wana ya DG wana so série wana so tuni vrai avenue wana kombo nango za avenue ntwala so pour ça liboso za place ba kache zalaka ba kache bandoko bundama mais lelo so ozongi na wana réflexe ezaka na kwana place comme clinique mo wana ba oteka ba wenze ya wento ana benga koto wenza mondo vision so ena butu eza loluki mongusu oluki nini biloko ba lamba okuta ngwana na wenzi wana na nso yebi on comprend pour biso tozaki tout près wana biso ozali na venir mpaka Paka numéro 6 donc na yebi idéologie na yebi réflexe tant jibe ba oyemba na kena réflexe na kena atmosphère ezaki boato ezaki na kata grand hôtel réflexe ezaki boato ezaki na sama belé so koti yango bofu kita escalier biso to yako découvrir yango mukolo pillage salama na nini ndeto to kota na boato wana mais Béjimanda na boité histoire ya wenge histoire ba changer kangote mais kota la Zakari na Weranson tiba koma bongo eza problème niti te wera mutati mama eza ko samate omoni nena sa une émission avant ça une émission na salena na averti wera 2 fois 3 fois même na jibem piana na yebisa yi si réellement si bangote mutbatindi Sankara de Kunta basa la déclaration même barotina mutu bah il sait que oui biso to tindi Sankara de Kunta ti mais tant Sankara de Kunta na trésor lumière ba komi ko leka ba komi ko insulter ba moi za te ba lo ba vérité ba komi ko insulter Zakari ngana ko permettre ngote mutu lo Sankara ozuna Sankara de Kunta il est très pam o ayebi na ko komata communauté yebse ga koma Sankara de Kunta koma ondeni ayebité à 6 niveau primaire té tant que n'est pas pas musenzi mwana ya PD o afungoma na sima akanga liboso lokwa trésor lumière PD mo pampa ba cha choko BG manda azo chat mama ko banga noté ngana na besoin ngaba kanga ngai na après pour la mama justice to ke na mama justice to eba qui est derrière to eba na pe ba force au monde des aboy eza so masolo te o tanga kabila te o eza mama fachi o eza ke oui ma solution betama vérité faut y banaka si photo beta chiluba to beti nano awo esenga mnaki mama mashe mumenu to liali abango po ezama mpe ya tour na biso to sepela nano po we ansona arenya ki petro période ya Kabila amona lwa ndege yinano biso peto renye nano mabeza maramona nyonso yango mtezo memela wera ba te omoni ba wera eloko zo memele ba problème ngulu niveau meme ngulu na poto talaka Dubai ba bo pese visa na ba bengi sote mais tant ba wega ke oui wera linga ya na Dubai ba bo pese au niveau meme ngulu est-ce que que Elliot Bondombe atika na Canada po niveau ngulu o wera meme na poto eza au niveau ko ligala papa Wemba abangi oh yo monte ati alati sangu na falio fali mutasali ki abeta na poto ti yo na ko beta eza question ko beta ti eza question ba pese na visa niveau Schengen ba monika ke amemangulu ebele ponde zana wera obeta te na poto ba meme akokenda omoni ba musicien ba ko kimi ba ko kenda ba groupe muso aketa muso pe héritier akepa faire ba ok poto mais wera ngulu amema omoni Sankara de Kunta na église ma pata bandimi bayaka te pona nini tellement asa ko injurier batu ba moni que oui
ma passer les ailes kuta kuna so okeka okuta ka ba protocole na ba intercesseuse bandimi ba ya te mpiaka ya bon pourquoi vient na Patrice ça a succès avant bandimi belé bomi tout na reloko wana te pona sankara de compte malobani mabe ba kima église ya mampata pona yi ouera soni yemoko pona on la sekazaka phénomène te ana succès te azeli loko te mpiaka apostila comme député provincial na Kimbatseki député national na bandu kuna azwa 0 abimati même député provincial yemta populaire sans impact mutabimi na impact kuna c'est Junior Nimalemba allez yo yebsanga que oui ouera son phénomène mutaba plein et le côté biso to salaye to fabriquer le roi foufou to comme ça danger Sankara lobi pe kuna politique côté Zakari baba so akenda ki abanova na ni akenda juste ka pona libumu bino boyebite Zakari na zana mbanga malgré yoka mama mbanga na ye ebeta mateme di moins ba voter Zakari na ba voter abima député mais ouera son ba voter wat yem daza aza populaire ba voter wat abimisa album abimisa so single mo boyoki yango ba tricher ko ba crier bati a tricher na ba crier batu moi si que boboki on peut bien te et simbité donc single et foiré yango moni ngai dynastie ça mupimba boyoka ferré Jésus de Nias mutasala wera ye wana yebakate wera faux chanter numéro 1 na Congo force ngam na lobi yango aya okanisanga na bezo wera ezo pena wera kanisangari so aza mobala sala 9 mois libuma mama bango ye leader ayeba na ba politicien ba tout akanisanga nanu total a peine na niveau ngana liaye na ko silise na mboko yo wera c'est le côté mbale belé a consabino que oui à un centre ba yo fait yaba encadrer ba ofele que no tala kunati ata chege mo ta sakuna oh asoma mbonge belé et pas raïs azo mbonge belé asa na moni il y a famille sacrée bande koné kuna kitambo kuna ba ko yo lukapiso ke to lexa ba na TV to koma kuboya a changer ba kombo ndo so mona ke ouais razana ba mapangu partout nzoki za mapangu ya sacré mapata comme la rancune na bande kona moi to beta masolo les athées BG manda to bila maya pio bana poto na sur mon émission tension ezali kolo vous s'abonner toujours la vision IT télévision bon to komi ko chiter vraiment na retour na rato mila moi maya pio BG manda très fâché ozo mona carrière héritier dernier wata non trop secret mon balola mystique azoya mabe phénomène yewana héritier phénomène longo de tobeta masomo sukoto otuninga mamba héritier phénomène plein à craquer mon africanité moi azoya mabe mutabeta na poto batu à quelle répétition on répétait chez Djonga mais batu a senga beta conseil faut comprendre des artistes yewana exact yo moni wera ba pesa visa te mérité ba pesa visa akena pota kena ba musicien zongi na bango po mema ngulu te faire mema ngulu te ba artiste bango na ba sala wera mais wana bana wera faut chanter wera ye ba te wera ça ma main droite ouverte à tomboli gauche ndo ka sala artiste yo wana so koti sa ba peta wera ranki na vie na bango oh na koti cité na lobby vérité ma ben na biso ça parce que to lo ba vérité na pekisa bango na biso bango biso to lo ba vérité o bango ba yebité quand azo kosa ke Zakaraza Burundais mais mukil mo bebi ke oui Zakari Muluba 100% awa na Congo donc c'est-à-dire que arozala jamais Burundais au moins ko bimazoba bo continuer kaka kakol na oyebisa yo soki bo yebisi kan Sankara de kuntate na o botindi wana ya chokoli Weranson et comme mama be abino poturo ezala te to bandoloba ba image muto bandoloba na place ya biso biso zo ba journaliste bino za balanga nzembo to kosona na bino te mais lokola ba mo luka guerre botinda Sankara funda afinga Zakari muto asala Weranson lora fufu ata boboya mo boyeba ke wengi wana ata bobeti stade bokeba stade ya fali po za ma bemingi na wali ngolo balango troté re ne makambo dinase ma bemoko soko yoki yango dégâts
BG Manda, merci vraiment de répondre à l'invitation à la biso. Mais la moule nous a vraiment fâché, très fâché. T'as chité vraiment, t'as comme une souka émission la biso. Quelques mots là-bas, Obalina, Zakari Bababas. Eh, Boyba Zakari, intact et Anyama. Bino de sombele mette danger. TV na bino, Oezaki, Soki, ba SOS to l'exango awa. TV na biso zaka TV à peuple to bomba raté. 1000 francs la bine sala li kambu. To wanga na ngote, mais boyeba ke ndenge za boye na pesi mbote na taï sentima le grand mon père ouais. Grand prêtre l'idéologie moi na poto ya solo ya tongo na pesi so ba fois la moi na poto ya depuis tongo na pesi mbote na pesa sous Kams Kamena Jean-Flix ba ça dans tel héritier testamentaire peu légendaire to rozana bango toujours likolo idéologie ya Ukraine na Russie nana zo kobeta nani pe nana kokwesa nani poto kotika bendele te bejema na telemi na yebisaki déjà wera apikile to ba abanda mbangu po ba armes ali to bandi da ko tomboka boye bokozwa siko ba vérité ya image boke na TV to suki na internet mais tant boke na TV bo pikile to ba na mbangu po biso to koloba suite na TV kuna ba image ndeko loba na place na biso so abimi zoba kabino bino nde boyeba ngasi na lobi na loba puis na bomba na kobanga mutu te wera abang sangana eloko te poza sans impact na moko yo aze loko te to sala le roi fufu ya manioko to bakisa kutu ya masango kwa kemba mukie merci na pesi mbote na yemoko grand prêtre Zakari Baba soit prêtre à idéologie morale toujours likolo hein moto ezake so nzamba nga pamole bata bayini bakomolinga neti kaka babotola impact na ye muta idéologie sala a innové ma solo belé a créé lingala facile a créé ba émission lingala ya politique a créé émission ya lingala ya musique a créé ba idéologie o ezaki bokimumbila elanda a fula ba sapé lelo yendenzela bata bongo babimaka une fois na siècle non c'est trop fort ba supporter ba gangi. En tout cas, ba supporter bagangi, ambiance ezali a na lingala facile fo mona ne ba nyonso ba beleli la sima. Ngape Chimelu ki la lobika pour choisir musala biso eza ko s'informer et ko informer. Na salika juste musala na ngai. Merci beaucoup na ba o bazara toujours branché, ba o ba s'abonna, ba o ba lingara biso na Vision IT télévision. Merci beaucoup. Merci les sous na Mimi Ilumbe, Fanny Ilumbe, Rosolombo, na Brésil, merci Lisusu, na base nyonso ya papa Iti Kasai, Chimelu Kalingi bino mingi, kandi na lobara masolo esi la raté, toza on a juste quoi annoncer bino, na ko pesa bino ba news, na ba actualité, o nyonso eza koleka ya Kinshasa, merci na simabilili nanga, wana moni bongo, Cédric Kalemba, misapi atalo na bosanité, ababiso na bosani na seli sumu. Maneke à Paris bébé Chico balobi onde muto simbi makambu bosali susu te ko pesa mbote na Yula Kinyambi babi motema ya Chimeno yangate Chimeno inanga motema ya Chimeno aza bongo no inanga na lela bino fort bozala toujours connecté bye.